Hello, salut, shalom. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a R.O. Bozeli Kolanda Biso Bande Kolangai. Vraiment, tu es comme d'habitude. De ton message, vraiment, Ngana Bino. Ton message, toujours, il y a copié cette vidéo, information sur les temps réels, la famille. Et là, tu es libino nini. Tu es libino Makambo, ils ont les canards sociaux, Bande Kolangai, il y a l'artiste Nabiso. Balobi ces derniers temps l'artiste est vraiment Eza Koinda Eza Kopela to éviter qu'est-ce qui se passe bandi kulangai. Voilà to kaka par rapport nde to mona ki na ba commentaire kaka nde to lobaka biso to ya kapamba te soki to yese que to moni loko moko ou bien to remarquer likambo moko boye yango ememaka biso to ya ko sala analyse par rapport na oyo to yoki pe na oyo to moni yango to yakala et pas bandeko la biso pona ko sala analyse bandeko la ngai bandeko ni na memeli bino lisolo ya Anse Luzolo ndeka bomoni na miniature Anse Luzolo vie Gaou et puis sai patron na biso sai kuna pe côté kuna bomoni pourquoi la patron azali et puis maman Gabi tumba pourquoi bazali bandeko la nga na koyebisa bino pourquoi na yeli bino vidéo oyo vraiment na ndenge nazo sala analyse na ngai ezali la famille to mona ki Anse na musala na ye Anse na ki humoriste na ye asala ki moi eloko moso bomona ki na matanga bomona ki ndenga asala ki pa ya alobela ki ndenga bande ko sala ba jeune to bazaki na VM que ya Jani voilà to bazaki na poto on s'est qui moi ni na loba qui par rapport à Vieux Gaou. Alors tant on loba qui par rapport à Vieux Gaou pe à ça qui ont problème. So parce pour Vieux Gaou pas les cas qui a loba qui on singala to kuta na awa. Alors batu ba benga ki Anse ba yebse ki Anse a Vieux Gaou za ko silika par rapport à ba dire na oyo loba qui. Alors et ça qui vraiment bien té on sabi ngala ndoko sala nka ba gêner to misana et comme sou boy Vieux Gaou so pas loba qui na ba aventure so pas le bac on a solo et ngala bino to yebiti mais du moins que ngape na mona ki vidéo Vieux Gaou sala ki Anse le quoi yo lobi na nga bongo to ko kuta na awa. Alors bande ko na ngai eleka kinango Anse aye ko kita na Kinshasa. Anse kiti na Kinshasa ko kita Anse kiti na Kinshasa wala boye to moni directement Anse ake ko kuta na Anse aya kuta na Vieux Gaou. À côté de Vieux Gaou, Anse a décidé en tout cas, il faut que na même Vieux Gaou, na c'est la Vieux Gaou ba démarche. Tu es peut-être so pesa kana nenga ba aventure so pesa ndenga solo mais tu es mais il que vidéo circulée Anse a même Vieux Gaou a même qui na hôtel si c'est hôtel de vie ce qui va pas même qui wana to mona ki vidéo na so ba te ba mona kiango yango na vidéo wana na ko tshela bino bolanda na vidéo na ndenge lekaki bolanda vidéo na ndenge lekaki après to ko yasko ko sala analyse parce que on temps wa tchewana a lobby a zo faire voyager Vieux Gaou a aussi la Vieux Gaou passeport tout dans ba beti vraiment li solo na kati wana bande ko na ngai yango na olingana na tchela bino ngo bolanda vidéo wana bino moko parce que ngana linga vraiment ba preuve ezala na linga ratena ka ko loba bongo son que na za la preuve bande ko na ngai. Parce que dans la batebele batala ki vidéo alors après vidéo oyo batu ba ebité qu'est-ce qui s'est passé na vidéo oyo Anse asala ki na Vieux Gaou et puis na batebele ba sala batali pe vidéo oté yango na biso to ya kaka ba dekonanga pona ko informer bino pe pona ko l'accepter likambo juste qu'est-ce qui se passe parce que dans la batu batala ki na bango et puis batiki na ba ebika batala ki leki mais na makambo oyo et na sima nango bato mususu ba yebi yango te yango mona ka tango nso to yaka pona loba na bino bande ko ngana tikeli bino na bolanda vidéo o ngana bino et puis to ko ya après ko sala analyse suivez. Donc voilà, on est là. Patriote mi mabe. Calme. Il faut la même hôtel du feu. Ah, quand est au Kita. Moi, c'est David Manga, l'autre là. Le bon
frère national David Manga. Le boss dit David Manga na fait gaou na ye asokola mo muke na piscine pour akitsa kanda. Le beau frère national. Et toko tana no tête du feu. Toke ici. Je gaou yo na personne baloba ki faire ngana veut te bébé yango na veut. Allez. Voilà, on est là. Le climat a changé. Il ne paie pas bien. Ah ouais, on a côté piscine. Bon, il colobo. Tu veux côté piscine. Ah, piscine est là bon. Ah ouais. Ah là 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 là. On est là. Dans l'hôtel du fleuve. Les petits mois vivent moi tout. Voilà, Vegaou Yoana. Voilà. Azana bon moi bien tenu azana donc azana bombara So for moi mi na ba 9 na 10 yo tout est voilà. Quand on a un bêtele to na Bruxelles tout autant on a solution pour na Haïti na pareil na téléphone tinamba. On a un téléphone, puis ça loue bien. Après, lobby faut on a un chumbo. On a un cadre électeur. Il y a moi quand on vote ici, on a quelques événements ou bien on peut s'en aller qui est na commune bas c'est le cadre d'électeur. Et là ça Là ça non. C'est moto comme bima. Ala ça va na minu. Ba kombo ezate. Soki totie moto mona noir wana kombo so ebimi na photocopie bamona. Voilà. Dans ça la poste appel. On veut gagner à poto. Votre passeport. Soki batie moto ngana kukuta na kango. Batie moto ekobima kombo ausomba mais bakombo eza quand même. On a ba kombo bungi. Soki otie moto na se ekobima kombo na ye. Non, on a carte d'électeur avec Gaou. Yango le carte d'électeur avec Gaou yango. Vegaou nyonso zo bimate na kombo nyonso limwi. Na photo. To soki mwa moto moko na cha na stoche na sia wa. Omona Moto ya fait étranger ça. Ah ouais. Voilà. Lobby déjà carte d'électeur avec Gaou yango nyonso te bon. Avec un passeport là. Voilà la famille Bisson Stolandi. Vegaou ba memie na hôtel de ville et pas 11 luzolo akeko sokola po akitsa kanda. Alors qu'est-ce qui s'est passé la famille? Akitse kanda bandeko nanga ezalaki mabete, ezalaki vraiment kitoko parce que et ça qui peut pas si koyoka nde Vegaou lobaki en plus ba Vegaou ba bato ba travailler mingi na monde théâtre hein? Baza vraiment ba icône pe mboka na biso eza mabete lelo soki moi chomoko emonani o ansalobi ke lelo à faire voyager Vegaou bomoni ndenge azo ça il est passeport bandeko nanga eza mabete. Alors les gens encourageaient qui vraiment on se balobi on merci au sel lelo comme malamu ceux qui rosala ngo vraiment kozala bien bato vraiment baloba ki malamu pona ans eza kitoko mingi bandeko ngai eza vraiment bien initiative wana eza kitoko mingi parce que mutu oyo azala motema ya kosunga asungaka kaka ta mutu aza ya famille na ete akosunga bandeko na ngai eza lokola Belleville kanzila patrona bomoni siko place ni na kotaki Belleville parce que Belleville azalaki wana mpe mpona kosunga bacollègue na ye azalaka na souci ya bacollègue na ye soki vraiment oyo aza nango akoluka akabola na bacollègue na ye bandeko na ngai yango mpe tomoni initiative wana lokola mpe alinga sala yango epa Vegaou en tout cas tosepeli nango et c'est vraiment kitoko topesi merci si réellement eza ya solo soki pena zo sala ngo na bo solo to azo loba kaka tika loba vraiment ekozala mabe mingi mais soki azo sala ngo pena ndenga loba azo sala passeport pour que basele makambo akende poto ekozala bien ekozala vraiment lipamboli hein
eza ba initiative oyo eza pe pa Belle Vie Kanzila patrona alinga komona bandeko ba souffrir te o lelo ekomela ye problème na réseaux sociaux donc batu balingi batu ba mona bato te bazo sala bolamu balingi komona bato te bazo sunga bandeko batu balingi kaka bandeko ba souffrir soko sungi ndeko ekomi problème soko sungi ndeko ekomi oza orgueilleux bandeko nanga yango na moni raison pour laquelle na ki kolobela parce que ça ba biloko moko ya malamu oh faut toi encourager mutu tanga sala bandeko nanga et après makamboni fait le kina kati to moni batu babandi siko ko sala guerre entre Ans na sai parce que sai to moni Janifa ya kufi sai azolobela makambo kaka ya feregola alors ba yaki ko pour la sai balubi sai azo komi benga patron soit disant ça patron ya ba comédien mais patron ba comédien akoka kusunga bandeko ne ba comédien te akoka kosala le côté pour na ba comédien na ye donc ensinde loko asali attend que mobali o a type mutalinga c'est loko mo pa vie gaou akanisi vie gaou alors sai aza mutu moko asimbi mbongo biso toyebi sai asimbi mbongo pa simba ka mbongo alors initiative moko te o sai azwa azaka kana ba délire kosa makambo ya buzoba azana kaka mpona kosa makambo ya bien ti asunga ka batu te alors batu balobela ki sur sujet wana bandeko ngai alors biso peton to mona ki tolbi non il faut te koloba to mais qu'on peut savoir point de vue na biso vraiment on na sai bazaka ba camarade bandeko ngai lo biso to yebi ozo mona to yebi ke ons bazaka ba camarade to yebi ke bazala moi close vraiment na sai alors eloko wana oyo batu balinga cha guerre mobe entre bon mibale na koloba ke Ans aza patron de parce que Ans alinga mema vie gaou alors sai aza patron te ami benga kaza patron maza patron te eloko boete batu bakomi koloba alors bandeko nanga ezo sa kitoko te tous ala ba fan na malamu to tika vraiment ko la division et pas artiste na biso baza ba artiste ceux qui mutu ko azana motema ko sunga alinga sunga to betele maboko ope akusunga na ete to tiki toza wana te pona ko juger toza wana te pona ko lobala sai sala boy parce que mutu ceux qui bazo forcer za kitoko te ya malamu ezalaka mutu euta na motema na emoko andimi asunga wana nde za kitoko mingi bandeko nanga ke akolobana mutu ke il fallait sala boy to tong tozo loba to sala be mission to koma ba commentaire tozo loba o tozo loba wana ke sai ansa lekie ans ndaza patron ya solo ya mikum sakaza patron ya ba artiste ozo mona quelque part tant comme bon et comme no mona bande comme bali ba komi sous ba guerre d'esprit entre bango mibale pour la nini et loko biso ba tozo tala bango tozo lukato créer ango kati na bango bande kolanga ezo sala kitoko te toza la vraiment ba fan moko ya malamu toza la ba fan o tokotika ba artiste na so ba évoluer toza la ba fan o te tokolinga tango surtout kabula ka artiste na tele kitoko te eza vraiment kitoko te nga esepeli ça kinga te tona mona kango sai aza artiste na biso Ans pe aza artiste na biso alors ceux qui Ans a moni qui faut ça le loko moko et pas vie gaou eza par rapport peut-être il y a relation na vie gaou topé a moni et loko ya loba qui pas vie gaou ça lié pas si atalipe attend que vie gaou za icône asala ngopo aza na motema wana alors moto nyoso za kana motema ya kusunga te bandeko na ngai mutu nyonso azalaka na motema kosunga te kaka nde tolobaka Belle Vie Kanzila patrona azalaka na motema kosunga alors motema kosunga babotamaka nango bandeko na ngai alors mingi baza na motema wana te ndeti Belle Vie Kanzila patrona alors so tomoni yango epa Ans Luzolo alinga sala pa vie gaou to sala ngo problème te to zo bandeko mosusu to komisa bango na se to zo bandeko mosusu to lobake ye azana mbongo mingi masala ka ngo te bandeko nanga to tika okabula ba artiste to tika bango bazana na bon moko to tika bango bakende liboso ba o déjà o ibasi ba kabwani bakaboni alors to luka to kabola bango nyonso to bébé ki baninga basola ka bien bazala ka bien mais ko luka ko tcha bango ba conférence moko be ba concurrence moko be pardon ya ko ba ke o azala mbongo asala ka ngote mais o kuta azala mbongo te azo sala ngo esala ka bien te et ko tsaka mo ba en moko be ko tsaka mo ba lo moko boye o ezake ko kipe ko kabola ba artiste ça ce qui azala mbongo na ye ceux qui mbongo na Monique a ko sunga ba artiste te ça langage que lui-même ye moko abiso pa Monique mbongo na ye akosala ngo to ebi pété est-ce que sunga ba tout point d'interrogation mais ezaka ka ba makamle biso to zala ngo
ya ba ki fanatisme oyo nde moto ezosala biso tokóma ntina baniveau oyo tozokóma ki fanatisme oyo bandeko na nga ezomema biso mabe ki fanatisme oyo tellement que moto alobeli moto intel lokola alobeli moto intel mabe yo olingaka moto wana donc okoluka ke eloko mo bocréele mpe kaka po yo po cracher sur ye pour kaka alobeli moto wana donc fanatisme oh vraiment ezokende mabe alors ça essaye lokola soki apesaki mpe position na ye soki mpe ndenge nini ya kolinga fali ya kolinga faire te bandeko na nga esalaki kitoko te alors que bango nyonso baza baartiste na biso vraiment topesa bango chance tolinga bango tozala na bango bon moko totalela bango bandeko na nga totika baguerre oyo totika vraiment baguerre oyo tosala concurrence nga nalobaka r nyonso tosalaka concurrence moko loyale tokendaka na baconcurrence ya boye te ya boye ezalaka kitoko te epesaka haine kati ya bandeko alors haine wana soki ekoti ezalaka mabe voilà bandeko na nga yango kana yaki otalisa biso nyonso bandeko na nga parce que moment matanga oyo eye na makambo ebele oyo no basabone na chaîne na biso te vraiment bosabone bolike bopartage kosala biso bien tolingi bino mingi kanta mwana tiki bino vraiment nzambe alola apambola biso nyonso oyo tolandi émission oyo vraiment émission moko kitoko balobi chaîne na biso oyo tofingaka te chaîne na biso oyo tozalaka na buzoba te chaîne na biso oyo toyaka kaka tozalaka na droiture mais chaîne na biso oyo vraiment mingi tozalaka na mpona Belgique kandi la patrona balobi vraiment tozala mpona baartiste nyonso mpe oyo soki tomoni likambo moko esepelisi biso te toyaka mpona kotalisa yango tolingi baguerre wana lisu te kota mpo bandeko na biso ya mibali botika bango vraiment merci beaucoup na tiki bino bandeko na nga bosabone bye.